bamono peut-être le logo net boyé l'album avec Simaro ça oyo salo ben peut-être président danger Wera danger zali ba comportement ba tebele c'est koufi na mboka so ko zupe yo tie na disque na yo bomelo sur disque danger pas yeli moi babio fashion na matanga papa ya Tshisekedi olata ko uniforme te mbongo kabola bino non mais pour to bengi bande ko musuba ya ba boyi siko bako pesa ka mbongo bo 7500 ba ke ba weli yango na bibe bino boyo wela mbongo me olinga kite boya na réunion tokunda immortel Tshisekedi bolinga kite mbongo on est magi pour na matanga pour na transport ba musicien oza munene oza muke fallait tout le monde se retrouver ouais même pas se retrouver mais qui transport alors yo mutozo bela ko na mbongo ebele o kamato tshanga na poche no kei to ki 9 musiciens o to ki na kata réunion et puis bande ko na bazoki mbongo wana to benga bango baya ba réunion balinga te alors yé parce que vous en a combo non ngana na combo attention monsieur ngaku na meilleur chanteur na mboka par rapport à bato wana tant yo mutala ngo ba kulutu mais to betala mo musique ba couper ba na ba voiture te ma pangu te ba pesa ka 14000 sur 15000 et puis comme 7500 $, 3 personnes ba zuba ko kabula total bon ngana simo ko ngabi bonne ba mbonga mikebo yo ko wela boy bino mbona mbongo oh non ngabo en tout cas boza ba toza rasu kulutu na yo Kofi Olomide a sali démarche il y a malamu roxolana ba combattant est-ce que manda sans peut faire ça asali monte to landi quadra corps à Kofi Olomide na Kin 24 alors bi musicien o ya solo na ba combattant fara boyé parce que ko sala mafeza na kombo ya mutu moko te na kombo batu nyonso so ya ko sala kana kombo na ye yega mtango beta kuna faut sala na kombo batu nyonso résultat kata Sogoda yali société moko ya munene o ya droit d'auteur ya musicien je pense que so mutu azangi yango azak congolais te biso so na kati na mindono na ba désordre so sala mayali po biso na kati ya mboka boye to tika kabola muté bato bazo diriger le ba mikolo nyonso adinga kotika relo ka malamu na miso pourquoi bazo beba na bato le ba ba kasho na epte so aux informer luka to na ba respect belé moyen pe ko kenango ni ya te mais l'état à côté du Cambou, après ça va gestionnaire au bazar va musicien te va gérer le quoi parce que quand va musicien c'est grave président musicien gérer mutoza musicien ta gérer Sogoda bino moko na besoin ko na l'état ensemble va gérer ça bien. Mais qu'est-ce qui a fait demande à Longwabe Wenye musique à 4x4 branché Monja à Kenya El Paris bon yagi mindondo ko sangalati zagi mindondo na Kenya na El Paris quand tu uti ba poto na ba wenge lokwa na zoki pour ma sort moko ba boga ngelo mo effacer les tableaux effacer ke longi nyos na vimba ke longi na vimba ka ba tofine bimaka yango nzamba za moto yo yo ko tika te soki lelo batu ba yebi sens ya nzambe te ba yeba ta sens nzambe na biso la part de gâteau yabana OK c'est comment maintenant avec la famille de Papa Sima faut pas voir car part gâteau na eloko za na instrument te to fani se les streets de siko mais il faut pas se retrouver parce que batiki lion bonne entreprise na bango oui te kokena ngoni wana te yango na faut la information so na pesi yo image ya Papa Simaro ezali te batiki l'orchestre famille nga ba pesi nga na famille te alobi na nga manda soit sala yango so Papa Simaro présenter nga na famille c'est autre chose oui. L'établissement Safe Choice General Trading. Nous sommes localisés à Dubaï et bien également à Kinshasa sur GB. Vous pouvez nous contacter sur l'adresse ci-dessous. Notre entreprise a le but de guider toutes les personnalités du monde entier, toute la diaspora, tous les Congolais qui désirent visiter Dubaï, qui désirent faire des achats à Dubaï sans pour autant voyager vers Dubaï. Les achats sur commande, les achats de voitures, les achats de pièces de rechange. Nous sommes là pour vous guider. Établissement Safe Choice, nous sommes votre guide touristique à Dubaï. Lorsque vous voulez venir en famille, visiter Dubaï, le vrai Dubaï, n'est pas seulement visiter le marché de Dubaï, visiter Dubaï de toute son entièreté, contactez l'établissement Safe Choice General Trading. Si vous voulez obtenir vos visas pour Dubaï, les visas dans moins de 48 heures, contactez établissement Safe Choice. Pour vos questions de conteneurs de Dubaï, Boma, Dubaï, Matadi, Dubaï, Kinshasa, nous faisons le fret pour vous et la douane pour vous. Nous sommes aussi votre guide si vous voulez investir à Dubaï, acheter des appartements, investissez en termes de projets de rentabilité, les projets de factibilité à Dubaï. Nous sommes la voie la plus sûre pour vous guider. L'établissement Safe Choice, la voie la plus sûre, la voie la plus crédible pour pouvoir visiter Dubaï, faire des affaires avec nous
Merci de nous avoir contactés. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a Africa Elengi TV. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le compte de cette belle émission Point de vue. Une émission qui cartonne dans la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné encore faveur grâce de recevoir pour vous un artiste musicien congolais de renommée internationale que nous tous, nous le savons. Inutile encore de lui présenter, il s'appelle Nkumu Manda Chante. Moi, j'ai connu cette grande musicien de notre République démocratique du Congo, na Wenge BCBG 4x4 bon chic bonjar et tant on peut tozoya en église abima to na mon appé ya Manda Chante na musika. Bonjour président. Bonjour, parce que le monde bima d'ailleurs il pas tozoki pena pas apôtre Bolia. Bolia oui, mais nga comme Manda yali comme ya Manda Mwenge yali numéro 1 ya bima comme na Manda na Ngiri. Ba Bolia bazaki ba travailler pas na yi. Ba ko ba collaborateur na yi. Bon, nega makamela Bolia pa kola ki akoma na niveau spiritualité ko sala o ya sayo. Mais numéro 1 ya bima o ba pesa comme Manda ezali na Ngiri na panzi numéro 43. Merci. Nkumu, muto akute na Manda lelo, a retenir vraiment d'abord par rapport à la présentation, vraie présentation Manda Zarani. Manda mêlé à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste c'est comme un baptême parce que biso qui chance à baptiser, baptiser qui biso. Et puis citoyen simple, chrétien, voilà. Ma croire en Christ ma casse. Musique yango, est-ce que Nkumu atangela antique na ina, tu zara dombo et iné nzamba pesa yi. Desika Congo ezali mboka ya osara na mota. Ngara bota mwe na nga ndewa. Na ko yemba partir ba 5 ans 6 ans na tana comme na 6e année et tana comme na 6e année nanga. Na yeko ko bando ko yemba na ba école. Tana comme na 6 ans. Na ko yemba na ba école, na yemba na ba école. Alors ko yemba na ngo merveilleux bat. Na yeko comme na ba 10 ans. Et comme on a la musique, on a yembe pena ndenge. On a commune ni wa. Wana Njili. Njili, ouais. Na mwana Njili na quartier 7. Ouais. Donc et puis bon, na ba 13e, ba 13 ans nga 14 ans comme pas ko manifester. Na ndenge na yoko kota ministère de la voix na Dewoyi. Ba yoko zonga pa ya grand frère na biso ya Njili kuna comme na gidon selino. Azwinga ay camarade ba grand na biso azwinga na oyemba na chorale. Et puis na bano oyemba na chorale. Et puis nous avons membré nga musikati na salle orchestre na Njili comme on a yoka shock. Yoka shock ezali ya Nkumu. Ouais ezali yanga entouré ba musicien nani. Ba Solubaka baza na Paris lelo mais ba koma na kanda ba sosanga te na petitina. Et moko azana pe Obé Makusa, aki guitariste na biso compositeur a composé ba nzembo bien. Et ndeko moko aki Charlie akufa. Et puis tu as ba Adolphe moko oyemba wana mona quartier 13 pega na Njili. José Tatoga na mo tebele na kata groupe ngwa ba Freddy Lusimba robeta ba accompagnement et voilà na ndenge mo comme surtout beta ba lever rideau wana na Simba fils na Njili na ndenge ba yo zwanga wenge robeta Didier Masela Joka Kabengele na mutu moko pole cha na ndeko moko Firo Nyemba nzamba zo molimo na ye ba bazokinga ba binanga en tout cas to lelo danger faut kotaka pa na wenge ouais cela veut dire Manda ya wenge sans test.
sans test oui mais tant on a yaki babi nanga no batu nyos bayoka ki otene ngo yemba ikuna na njili bayoko su awa en tout cas ça qui obligé na yemba parce que et puis na yemba ki bango na yemba ki na Alempela à l'époque na kuti Alempela kuna mais Alempela afana na wenge loka leki na bango avant manifester penalty et puis tant na yeba en tout cas beaucoup bato ba âge moko beaucoup ta nager dès to kota ki PG alors awara nga na kuti monsieur Werason monsieur Jibin Piana monsieur Marie Paul monsieur Blaise Boula et puis na Ale Makaba na Didier Marcel na Maradona bato na kuta ki bango mais qu'est-ce qui a fait que Manda a Longwabe Wenge musique à 4x4 bonjour à Ken El Paris bon yaki mindondo ko sangana te yaki mindondo na kenanga no El Paris te tant to wuti ba poto na ba Wenge lokana zoki problème sort moko ba boke ngelo mo effacer les tableaux effacer ke longi nyos na vimba ke longi na vimba ka ba to fine bimaka yango nzamba za moto yo yo ko tika te soki lelo bato ba yebi sens ya nzambe te ba yeba ta sens nzambe na biso parce que nzamba za moto ngana ko bosa na ta selanga miracle ya sangana te et lelo na zana bomoyi grâce à lui grâce na yemo yeme nzambe ele kana ngo na longa Wenge pona ba mauvais sort on a comprendre ki tenga bon to ali boke bo ya pe orchestre na ngate mais na zana ba menace ya butu na moyi yo pe jeune moi na moké ouais aki jeune ko pona koti Wenge na 17 ans alors na otala ngai bon na miyebela na longa ki nanga et puis bon jusque là to na bango bien fa na biso El Paris na koti yango sikoyo ndenge nini to uti poto na Wenge to yepona ba kala ebungi bani tant na Longwe baye ko zo kungulu mobutu fait kungulu mobutu baye ko zo problème na Wenge yesu ko lokanga na coopérer na gi lokanga leki ya na emanda to coopérer bien ba adopter nga lokanga na famille facile comme ça balinganga na Wenge et puis voilà tout d'un coup kungulu abino manda El Paris wana yaki yawa mbalo fo boya nango ndo na poto ndenge zo kende poto wana fo ya mbalo na Wenge El Paris bona zo nga lokanga aventure tant na comme na poto na côté na nga vivre la musique pour destin na nga ya ki vivre la musique tant na côté vivre la musique na côté vivre la musique na mai ba ko ça sorti na nga na novembre tant ba ça sorti na nga donc fait Kongolo Mobutu a obligé maman na biso atindi ba garde na ye moko azaki aki grand frère na biso na Belgique na opese mbote Willy Elliott Willy Elliott a bengi en tout cas ndenge komeli boy manda et mutami minga na poto wana pona kusanga na Wenge El Paris honorable Francis Kalongo yemu de manga yemu tazula nga ba visa wana na kendaki wana ya omona linga eti le pas sauvanga tanga comme na poto bon kungu lopena nga exigeki wana ke ngana kota Wenge El Paris na kuti Wenge El Paris la suite répétition pe la suite la ninga pe to sangana ki to zu ba perte de pièces nga batena ali to yaki Kinshasa et na ninga pe lelo mari pola ko sama kamna ya comme atikala na groupe na ye nga pe na sagi nzela na nga chemin nga na ninga na sagi référence mais botikala vraiment tant que ça va depuis tu akei botikala yo na rappeler to sagi couvre fait oui kangaka Kinshasa pe na ba servana ouais parce que en fait nga na Wenge na tika batika ko panga chance à kotanze mbote oui tu as pensé que nga chance à koyemba kuna yaki monsieur Werason vocal na kala ebungi et puis ndio moko yaki to travailler au makasi chouchou de Londres yaki Blaise Boula et puis ndio moko yaki wana to sagi voyage ya Adolphe yaki très bien yaki super to yemba ngo super et puis to yo ça disque wana ba ben plein fait président Jimé Pena yo pesanga chance à koyemba na plein fait na nzemo na moka sagi wana Nazareth oyo nzemo wemba susi e kozanga moto yo lingi mabe mama na mwana voilà et puis bon voilà mais na sagi nzemo kuna te tato kuma siko na Wenge El Paris comme lokwa mo eloko na biso moko boye parce que ngai na Wenge mutayambaki nga makasi yaki Marie Paul na Wenge d'ensemble mutayambanga pena lokola leki na ngai pire ngai Marie Paul na otala ngai bon agi pire na Wenge to sanga na biso et puis guerre on est kendaki mais qu'est-ce qui a fait que Boka Bona Binombalé oui bongo mais comme orchestre na kata ki chasse éternel te mo soka kola sa nzela na ye mais agi parce que ça venait depuis tu akena déjà avant bon mais ngai yaki soué na ngati to kabwana Marie Paul mais tant na ko mona ikomu makambu ya ba sabotage monia bofana moninga bo sala elo mo malamu po bolia na avenir et puis ngana kaskaki na tsegi ba mutu na tsegi banzemo lokwa ba Ibrahim ba Kanda Ngobila ba Niwa ba Liberté ba Mangengelinge na tsegi ba mutu et puis bon on va comportement comme ils sont bien té ba humiliation ko batu na ye ba opanga respecter et comme yo no ba changer structure orchestre na tenga mais ngana oyemba bien boy na ofana na batu bazo comprendre rien boy ndeni na tsika ba et puis lelo ngana nzela nga ba nzela na ba
Merci. Tu as mis comme Manda chante, artiste musicien congolais. Oh, tu as mis Lelo na émission Point de Vue. Je pense que Nkumu Azolo Bana Moté Mané Mobimbaye. Soy Moutazolo ba vérité et Zalaga na couverture te au comprendre kaka eza vérité. Nkumu Papa Simaro Akei atiki le bana oki batbaka moi. Non, Papa Simaro Akei atiki le bana oki. Papa Simaro avant Kindi. Oui. Dia ça le maki mwandam. Avant na âge. Non, âge bat balembarade, net biso na ba 50 ans. Il y a âge mingi. Oui. Yé na 80 ans na ye ngana yo to monaki ya kotika guitare na ye pa ya président Honoré ya mboka. Oui. Et puis alors bien tiki na musique. Et bon, biso na na epona makamona kutenga kutu na même pas na makanisika un jour na ko kota pa Papa Simaro ou bien na beta na ba. Mais bizaki na moi intimité morobo. Intimité na gi ya mwana moko na papa na ye ya musicien munene na mboka. Leki moko collègue moko ya Simaro oyo Simaro a kotsaki na motema po biso zaki na ba service à Papa Simaro na 5h na minuit. So na posa likambu fo biso ngana nazala wana et na yaki na bulta ko sala ngama mané wana ngali pona ngai yaki ke kozana Papa Simaro nazo mayele et puis nazo chance na millennium so na mboka ba mona oneni mwana boyazana Papa Simaro azo considérer Papa Simaro pa ya zali nzaba batela molimo na ye en fait ve Simaro baza ba tumo ko ba phénomène ba mboka o me mboka ye bakate kaka mukolo ba okunda ye mukolo kufa ki mbule beti na poka ba babio bakake beti ba mo ye bakindani nani. Mais tant que l'église est réveillée, ça m'a entre ngana il y a zolo ba déjà ma bateya abi sambela kaye na tangwa poko liboso ya kolala sambela kanza komba sambela kaye ta liboso ya kobenda mwa kopo biloko wana tu wana yaki ba mateya mais na Congo pasala nzambe balamuki na tongo babio non ba l'église est réveillée tant babio non on a battu mokili. Apparemment c'est comme si les lobbies nous comme na kanda ba pasteur. Tozali na kanda te mais tant toyoki quadre avec quadre autour ba mikolo ba faux pasteur à solo serviteur dédié à solo na Congo azate yo pas comment confirmer biloko. On a comme na niveau ndenge on a te parce que mosala nzambe azalo kola au moins lokola lelo to na premier ministre mboka Papa Ilunga wana. Gouvernement na ye soko fingi moko bi osaka na moko ya loko saka na ye. Basala nzambe na mboka boye bazana gouvernement ya nzambe. Baza basala ya nzambe. Oko meka mbango te bon na niveau ya grand frère na nga Kofi oui mais ngaye à mon niveau na ndenge na yebeli Yezu mosala nzamba tazo kosa batu mais soka zo drainer ta foule 10 personnes 20 personnes na kombo nzambe déjà na ko saka na yete to za na respect basala nzambe mingi mais mokili babaki un jour ko baluka mais baluki ko po zo mona lelo accoutrement ya mosala nzambe ezali ya mosala nzambe accoutrement ya moyembeli ya nzambe ngana yembelaki nzambe pendant 9 ans. Mais tu as un respect. Le ministère de la Voix, non, devant ba nzambe boy. Mais yo mo na ba serre na en Christ le makambazo sala. Est-ce que wana c'est plus que modernisation payée na modernisation payée na kote. Non. Moi na ya nzambe nyonso, ngai depuis na botama na kona na nzambe, moi na nzambe azaka na temple ya propre. Motema ya propre, nzoto propre. Mosala nzambe azaka propre. Na makambo na nyonso, mosala nzambe azaka salité te. Leo babiki ni bopeto oui. Mais ali rôle ya basala nzambe balo bake oui et c'est quand nzambe yali zaka propre donc mboka na biso Congo so toza ya solo to na nzambe faut propre faut propreté donc Basimao donc na ko wanga na basala nzambe te na interview ya boye basala nzambe ba nécessaire mais ba se comporter lokola basala ya nzambe pour biso bandimi ya nzambe tolandaka bango merci Papa Simaro oui nzambe azuye mais avant zoye asola ga bi non ngana tiki mais moi na moko azali na kata mboka wa na mona ka malamu nanga et azapi chanteur na kata mboka parce que même Congolais wangana je suis quand même chanteur na kata mboka on est même meilleur mais bateau ba travailler na vie bazwa ki bazu mbano wana te comment dirais-je grâce wana te pourquoi seulement manda mais ça moteur mabe pourquoi ngana ye Ronaldo alongo na Real ke na Juventus amati Juventus ngana ye photo za to matati premier Papa Simaro alaki na kata Kinshasa orchestre na yeba na oki ezali suna kombote na liboso ezo yemba président laisse-moi parler ezali na kombote ya vedette moko liboso na tech chant mais koko benga pe bato bakenda poto batika bana oki banaka bata poto bakenda poto batika bana oki oui tika bana oki bango nyos batika ki bana oki mais to yo ka pe na masolo ke fondateur ya kombo bana oki ali Joski Kambukuta oui mais vie moko dozana ye na kati ya bana oki wana komona vie makoso ye na famille moko to saki ba réunion après batanga babaki ye azana biso et puis ye azana biso mais ye azana Paris biso zali awa bref depuis na salle na zana mukombo orchestre oyo instrument zate o ba 20e mois toujours que ne so ba 19e mois ba une année et quelques ngam na lo instrument ngam na osaka ba production nga kaka na ndenge na et puis bana oke bakendaki tout o batikala ki
bazaki ba 6 autant ba pesi ngwende ba KIP bazaki ba 6 à 7 personnes ba kenda na bango nyos ba boya ba pesi ngwende ba msu pe ba kenda yi on a bana oui que tant ba pesi nga ba binanga ba kenda bango baki 6 oui orchestre ezaki sauté parce que via la obeta na sauté mais esprit na yaki esprit ya ko telemisa mo loka papa wemba ndinga kenda ki wana do ba imeni ani ba ke ba pepe kalini ba ke so ba seki esprit papa Simaro ndi balabala yana ba viva tilelo ba victoire ezati lelo na biteke kufa mais oui ba plero lelo bana oke ba dozo ebele ba opanga chance be poni parce que papa Simaro a présenté officiellement a dit non na PCA aya moyembi bien le salamate na Congo en Afrique ouais ali moyembi bien azan avenir et puis abi ko respecter bandeko na et puis abi ko respecter mboka azan na mosi na ye azan na bana ye azan na ba respect mboka donc et go marcher ezaki mabete bandeko ya bana oke musu basidika ba comprendre que ne boule na été bon mais pas bazali quand même il faut chancer ça parce que ba fana na papa on a trop et je pense sacrifice nous fana na papa on est au ça musala soki ba ko sala quelque chose lobi nango po bazana expérience déjà pour fana ba mikolo wana ko fana ba Simaro soko bende le côté donc oza mutu moko oza suna mais structure bana oke lelo après liwa il y avait Simaro c'est comme si au changeant tozo mona ba jeune ming na taction oh mais yo kasi jeune akola te papa Simaro aki mona mokete pas kola. Est-ce que Banaoke se retrouve aujourd'hui lorsque Manda chante, joue avec Banaoke? Mais oui, pour Bino journaliste. Public ni au Bayard. Bino journaliste boyard na Bino ta, so oui au monde que tout ça ça me très bien. Public ni no bazoya, est-ce que Public nyos. Na zo jamba papa ya 4 d'abord on a vu mo kabeta wana, vie honoré. Yene mtatikala na biso vie honoré, azana 81 ans. So ko munya tembo la ko malembe. Faut pousser na pona ba, o moni mabe na Bino bozo sala. Bozo bibiso ne zo tambola sauter. Oyega côté au micro na yo na bano loba mais oyebi makambo zo lekate. C'est ça le problème option zo boya. Biso to lingi opusa naka olobi makambo yo zo mona. Mais bo pusa naka te. Yango bande ko bazo kimaka internet parce que ba information exacte. Est-ce que nga frère na yo boy? Oui. Nga groupe on a groupe makambo wenge yo ba yaso wenge te. Banda kala ça fait 7 ans. Et comme référence. Bon référence. Ce que yo référence ne mobimba on a nyoso mona ka wana nde to mo ko beta musique bana OK parce que quand on parle de référence ngai na référence parce que na musicien chanteur. Ça veut dire que ba musicien référence ba kota na bana OK. Ba kota te to na bango déjà. Ba kota te pour ba kota soute bo ngano na bango. Ba kota te. Muta bata sika ba li ser mo ka wana na zoki pas problème kendi Deborah et puis na chanteur mo ka za to zuna gitambo zo mbaruka John Paul. Comme on est Christo. Tout ba tika li ba musicien. Mais na combo ya honneur ya vie Simaro bango nyoso bana OK. La part de gâteau ya bana OK. C'est comment maintenant avec la famille de papa Simaro? Faut pas voir quand la part de gâteau na eloko ezana na instrument to fanisi les streets de siko. Mais faut pas se retrouver parce que batiki li ngwende entreprise na bango. Oui te kokena ngoni wana te yango na fa la information. So na pesi yo image ya papa Simaro ezali batiki l'orchestre famille. Nga ba pesi nga na famille te. Alobi na nga manda soit sala yango so papa Simaro présenter nga na famille c'est autre chose. Oui. A présenter ngai Willy Tafar un manager na ye na a présenter nga na V Patrick Mangasa ou azaki pire petit na ye et puis a présenter nga ndeko moko na komone Godo abi yaza guitariste na biso abeti mingi na bana OK ozana ye mais Godo la muka na tonga kiana ye donc makabya ndingo na mais lokola mo we akufaki V Simaro akufaki quand même azana libota na famille surtout les enfants oh yo ngana bazo mona ke orchestre papa na bango ezo beta manda mutazo beta bambonga concert peso kota oui mais concert ngo yo bambonga ezo kota oui eza société eza bana OK soki koti pourquoi oza congolais lokanga te soki congolais na makambo to soki na vie Simaro alobaki so mando zui ata crédit ya otikelanga so zui ata carburant ya otikelanga et na bomo ina ye 2 ou 3 concerts na betaki na yako luka ipo na pesa moi crédit na pesa moi ni nga sens nango ya ndengo wana parce que siko azate est-ce que crédit yango famille yeko parce que nga na manda oyo ya bana okete na manda ya bato ba wenge donc comme on a ezali na betaka ba musique na kata mboka na biso za congolais lokwa nga na betaka musique na mboka wa partout ya ma bana okete na to ça disque na nga je suis on a autant marango partout en Afrique za ma bana okete ezali etinda ya mukolo o azali icône na kata mboka oya sali kambe salamate na kata Afrique ndenga na lobaki avec ça to mango to structurant comme patrimoine national famille est se retrouver moni pas ngana comme ça na réponse famille est se retrouver lobaki non voilà orchestre papa na psa tiko be orchestre ya na psa tiko be orchestre ndeko na psa tika mandata na place ya commission na etinda batinda kiye voilà et puis nga là au mona na osa banzia na msusu soki fandi na nute na olingate parce que c'est etinda moko ya lokwa défi
faut pousser na kandeko bozo pousser na te ngoto ko boya mamna bino bozo pousser na te bozo na ba information te tu as une information te tout na ngona information tu as une information président kata sokoda kaka sokoda yali société moko ya munene o ya droit d'auteur ba musicien je pense que so mutazangi yango azak congolais te biso so na kati na mindono na ba désolé zo salama yali po biso na kati ya mboka boye to tika ka bolamu te bato bazo diriger le ba mikolo mukolo nyonso adinga kotika relo ka malamu na miso bato pourquoi bazo beba na bato le ba kacho na ete so aux informer de boto ko dans angle wana est-ce que Manda se retrouve dans kata sokoda malembe loko ba futa kapso ba mo ko so ba ta soso nanu na saga lo so malembe ezala pour ce que koli et koma bien ezala eloko nyonso ndeko nanga il faut zakata na 1 2 3 4 biloko ngana yo bon pona zo mama kamuno fu mais biloko ngana to moni mingi na kata mboka awa oyebi ke oyebi mama moko pou esila kama be mais oyelaka ezala toujours le na gérer sokoda eza na maboko ya président Verkis na président Nyoka Longo oui au moni quand même ba changer structure non il a changé kuna yate danger za kuna osakana te to so kelo côté décembre yango to le lanzala ata influence ate mais mbongo ya kuna belé donc luka to na ba respect belé moyen pe ko kenango ni yate mais l'état à côté likambo après ça ba gestionnaire au baza ba musicien te ba gérer le kona parce que quand ba musicien c'est grave président musicien gérer muto za musicien te gérer sokoda bino moko na besoin ko na l'état ensemble ba gérer biso bien parce que le ko la biso za na makambo ko yoka na te na makambo za muto na makolo to za na sens business te il faut pas gérer biso na bateau l'état est dans la tête et puis pas bateau yo baza na matière la matière ba ko na biso comme le président Blaise Boula tanga ba néo gérer non ko zonga nga souci mat so ba ngo gérer so ya bien de ba tikali ti l'autre donc to luka bateau ba ko gérer ngo bien à venir pour so que muta yaki meilleur wana ba problème ke ne ba lega ba sa lo ta pour la côté ka on a limbong a même ngana ndeko na yewera son ba limbong ba ko zona fina so papa ba yona ba limbong. Ils ont mangé l'argent comme ça devant nous. Ok, Moutale papa Wimbat. Allez là. On a payé un petit mangolo, avec prudence parce que petit mangolo, biso bataille zubo, on a un petit mangolo. On a un petit mangolo ndeni. Est-ce que le projet Maïcha Gozong, net projet ba net bozara ya ensemble. Bomoko yali na moi. Mais dans l'idéologie ba Maïcha parté. Bomoko salama kutu de l'hôtel, bomoko ya cela sur 8 ans. Bana bomoko. Biso tout na kata mboka biso tout mission za kata mboka parce que to okutinga beaucoup ngana sam no to fana na biso to sa ba réunion na biso to préparer ba makabebele bat ba le bande bo beta musique nini ka o bo bimisa gawana est-ce que ya sikezali net album ba cheza na kata album manda ta musique nini nani dio yo na présence sam titu est-ce que boko sa pe dio wana bo bisimo le moko bo mission ko ngaba ça ilo ta Président Koumou chante, donc lentement ici vers la fin de l'émission. Banderouno le lobaté l'album na marché en décembre. Manda chante data routier était qui formidable, qui balle de match peso à papa chéri, qui ba fali, qui ba ferré. Bah on va dire que c'est qu'on a marché. Ouais oh déjà ba bimisi avant décembre. Nini peine c'est pelisio. Ngana après sa chance belé Simba parce que les lopo musique et pesa. Ils ont pesa té. Non, on peut savoir chance belle parce que quand tu studio tina suka ko bimisa. C'est facilité. En tout cas, on peut sa chance belle. Par contre, chance on a ko pesa, elle ne bandeko lelo ba bota mina mboka. O bazo sala pe fier. Net ba bien affilé. Ba petit na ba bien affilé. Ba Fabregas, héritier. Ndeko yo moso tani wana. Donc ça dit bien faut peut savoir chance belle parce que ça difficile on s'arrête. Faut peut savoir chance. Même ndeko moso no tangite Ibrator, il chante bien. Faut peut savoir chance pour et ça facilité. Biso peut toi qui mike ba peut chance. Il faut que ça ait chance, tu peux la chance pour tout que les musiques pour tous un problème sérieux, tout le monde est politicien aujourd'hui dans Katamboka. Et puis comment on dirait pour se retrouver il faut comme politicien. Net image na lelo bazo mononet comme net moi combattant moko boye parce que ba vérité zo bazo déranger ba mikolo président Mandacha. Bon, voilà yo muto binga na ino eloti. Voilà tout kana yogonga pana yo la vérité moko ngala ko lobezo kisa muto besa ni biso ba fashion na matanga papa ya Tshisekedi olata ko uniforme te mbongo kabola bino non mais pour to bengi bande ko musuba ya ba boyi siko ba ko pesa ka mbongo bo 7500 ba ke ba weli yango na bi mais bino boyo wela mbongo mais olinga kite boya na réunion to kunda immortel Tshisekedi bolinga kite taba misi mbongo boyo bo yango po bino mais par rapport au père ya kombo ba kulutu fallait pas on dit ma ka balia voilà déjà au mission hein voilà je vais au babi au mabe
Voilà, je BBC. Oloba Mabé président. Au BBC, j'ai mission. Pourquoi? Parce que nous avons le à côté. Bon, on est magi pour le matanga, pour le transport de musiciens. Vous avez nous avons il fallait tout le monde là se retrouver. Même pas où se retrouver, mais il transport. Alors, il y a toujours belle, la gouverne mon ébélé, ou comment tu on approche nos pays. Tu as 9 musiciens. Oh, tu as une réunion. Et puis, bande de gona bazogi mbongo, on a tout benga bango baya ba réunion balingate. Alors, y est parce que vous en a combo. Non, on a un combo. Attention, monsieur, on a un meilleur chanteur dans Mboka par rapport à Batouana. Attends, il y a un moutia là, on va couler tout. Mais on a une musique, on va couper, on va voiture, ma pangoute. Et on a besoin d'informations bien pour tout ça, on a besoin bien pour. Et tout ça, vous avez solo, on dirait, on a 4 Mboka Congo. Mon on a un PC pour le transport, il y a des musiciens qui ont collé la papa, qui s'est gagné. $7,500. Bah, pesa 14 000 sur 15 000. Et puis, comme $7,500, 3 personnes qui ont Kabula. Total, ils ont un petit peu de bon, ne bon, mais qui est là, oh non, bon. En tout cas, vous avez tous à rajouter. Mais bon, tu as des discussions, mais vraiment, il faut qu'on soit ensemble. L'autre, c'est mission, vous avez une quota pendant la profondeur de l'information. Et puis, vous avez un concert. Bino va pencher la bino, on a couleur. Mais l'émission est en sans couleur. Peut-être que vous n'aurez pas une invitation. Il y a une invitation. Tu as invité, non. Kinois Congolais tambola nous au baonate. Ce concert est allé. Biso mamie le n'a pas problème qui ne va y avoir pas une invitation. Au Sambo déjà. Très bien. Merci président Koumou Mandachan. Sambo déjà. Quels sont les projets d'avenir? Il y a projet dans le studio. Oui. Bana OK, ça là une année qui produit. To benyango Immortel Simaro. Oui. Non produit une année. Bon, ndeko mo za na poto kuna mais makamle za clarté to tshanga na bomen. Ngana za studio na oyi tsara jana futa mo ba mo na mike. Immortel Simaro. Immortel Simaro, c'est parce que nous avons 5 chansons avec Simaro. Parmi les gens, nous avons Metoponi 5. Neti. Mandola. Les Solo Mbongo. Mabele. Santa Djura. Nous avons titre de la mélodie. Nous avons Bakatanga Imae. Gaïba Sokolanga Nangola. Attends. Ah, bah, il m'a a pépé Kalenzi. Quand il m'a pépé Kalenzi, on a quoi. Tout ça, on a la en tout cas, donc vous avez un mot Simaro. Alors, donc, 5 chansons. 5 chansons, et puis, on a 3 à Sika. Pour appeler sa dimension, on a 50% de niveau, il y a Banaoki. En tout cas, projet autour de la Yangoana, et toujours 50 ans pour soutenir les bisous. N'a pas eu de Simaro à aller fouler le pot. À Tatiba le 15 février, et bien déjà a marché pour tout commémorer mémoire pour il en est en mars. Voilà. Aujourd'hui, papa Manepli est mené à Kinkester et mené à Nepli. Aux Alarapé Pembe na Bango. Si vous voyez aujourd'hui l'image de Viva la Musica, de Victoria Leison, Yomo Mandachan de Global. Victoria Leison est très bien mon fini goûter. Mais Viva la Musica, c'est mon fini go babaki maman Amazon, il m'a contrôlé. Mais biso to bagi maman Amazon abima atika bango pena ndengo na po basala kombo nga nazo sala parce que so ya zaka wana e ko koma mutu musa ko ya ba na $500 na pesa bano ba obete mais tanga koma maman Amazon amuni ya 500 za mukena ko bango te donc atika bango libre pour au moins la musique on se obete ba mbongo zo kota ba mbongo kota kana ngote o go msabe mbongo instrument o msiba na ba kamunyo so mo zuno pe mbongo na porte te. Alors, si vous avez une tête, vous allez vous faire un peu de temps. Vous allez vous faire un peu de temps. Et puis, la famille va vous faire un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. La famille a une musique. Il y a un musicien. La famille a un musicien à côté. Il n'y a pas de musique. Voilà à peu près. Moi, je suis un est-ce que Lelo Mandachan, comment dirais-je, ouvert à featuring la musicienne? Mais tout ça va featuring déjà ou engagé sur emba déjà va featuring lelo ah on a auto message je suis on a emba na papa wemba na emba na bozi boziana ba Delvis avec tes collègues il y a wenge c'est comme si aux associés bango vraiment tant yemba ba kala bunga yo on est à moi kala président ba comme on a image de chanter sur le to yemba ba mono peut-être lelo wembi net boyer na album avec Simaro ça oyo salo ben peut-être président JB président Wera danger zali ba comportement ba tebele c'est koufi na mboka so ko zupe yo tie na disque na yo bomelo sur disque danger pas yeli yango mais tike na ngata na eloko lobi na ko pona mutu mungu na yemba na kuna ta mais c'est quelque chose de naturel voir président Mandachan chanter avec JB piano avec Wera son ozo pona ga bango ba ko lebele netinga na biso que tout Blaise Boula
Soto aimi de comme dans le l'impela le ba c'est pas ma casse. Pour nous on va penser à ba mais là biso ba l'impela ba ali. Marie Paul ba ali, ba ali pe kuna. Un mot de la fin par rapport à dans ce balandi biso lelo. Vraiment au balingi ba zo ba nouvelle amende ba. Merci. Intervient mais trop brutal, na mo ba information ben moi négatif. Mais merci na sengi na bino na courage bozana ngo et puis ma yiko kamba pa ya na opesa ba mbote. Bino mo na sengi bino merci. Bon soutenir les gars musique hein. Bon soutenir les gars musique parce que le cas tu allais avoir tous un problème moko sérieux. Il y a d'abord ba musicien tous ça qui a 18 ans passé awa le cas tout ça ko sanganate bon monde pas musique kitagi. Et sikoyo c'est comme si poto pezo zanga moi bino ba concert wana beta na poto. Oui, mais neti ngana sepela ngana na mboka nanga gena na poto. Ba musicien poto nini ba na musala malamu ndenge biso na Kinshasa. Mon donc poto wana eza mboka ya bapaya. Biso mboka na biso yango d'abord awa na nous zala bakasi bongo libanda osala bolamu. Lelo poto oui. Et deux ans ba combat oui. Combat ezalaki voilà Kabila Longwe. Normalement combat na kata opposition numéro 1 ya opposition mutu azwa pouvoir na mboka. Alors bango mutu ba ko fongola siko mboka na monde de musique parce que ba maçon ya Kabila bazalaki. Ba cordonnier ya Kabila bazalaki. Ba sali ya Nzambe pe Kabila osambela pona bango ba na promoter kaka biso ba musicien. Donc ezalaki démarche moko. Ezalaki moi démarche moko pena moi bien te. Mais ngai na mona nga bia etambola la biso mutu ezalaki mabe vis-à-vis ya communauté na biso libanda ya mboka. Alors lelo tout ça na mboka ya sika président ya sika. Donc tout peut ça chance biso to accompagner. Kulutu na yo Koffi Olomide a sali démarche ya malamu ro solana ba combattant. Est-ce que Manda Chant peut aussi faire ça? Asali ngote. To landi quadraco à Koffi Olomide na Kin 24 alobi musicien o ya soluna ba combattant fara boyé. Bon, faut que ça la moi de mien mais ngana yebi que pour ceux qui osala mafeza na kombo ya mutu moko te na kombo batu nyonso. So ya ke osala kana kombo na ye. Yega mta onobeta kuna, faut ça na kombo batu nyonso. To la tata bo moko, mama moko, tous ala obligé ya kozala ensemble pour tout la musique oyo ba bombi biso le na kata Afrique mobimba po na ba compréhension. On a bien compréhension. Les autres que bateau ba yesko ba diriger mboka comme autour na biso. Bon autour le ligi tour na banana biso le ligi na moko. Tout ça musala c'est normal. Et ngana olo ko fanda soki lelo tata na ko président mboka oyo. Ngana boye ka ningo na yo mona ko ngana makayabo. Ko kuma président na mboka eza kwanga na makayabo. Donc ezali pouvoir oyo uti na Nzambe. Sinon moni Kabila Longwe wana ndenge Kisekedi côté la pouvoir ya Nzambe. Mais le ko la Congolais zo comprendre ko accompagner ba chef na bango te. Il faut wana ko accompagner ta chef à localité ya quartier. Ndoko to sata bourgmestre, ko to sana ezalité. Lelo bozo opération ki ni bopeto. Mais gouverneur manda background de collier président. Ah, ils ont même ça. Background de collier. Merci président. Lelo ne doit aller là. Ouais. Tout ça na mboka bozo ba ki ni bopeto. Mais ki ni bopeto était au gouverneur na bourgmestre. Ki ni bopeto yali yomu pa yozali. Mais le ko ba dirigeant ngo ya mboka ya makamba babilo ngo ba ko sala ngo toujours un esprit de tribalisme. Inde pas ko ya danger. Parce que là on a remarqué que Makini Bopé dans la direction hôtel de ville kuna lelo makambo ya tribalisme au côté kuna et on s'assoit. Babi ozolo babwepo yembité. Chanson qui tchatcha Bopé to badimbaninga musu ba yembi. Mutasali nzembo kitoko lokwa nga o yaka na muta liboso yakenga. Mais bako ko ils ont accepté bandi bien. Bandima ki yango mena pas ekete so côté na et puis bakuma ko beta na barabara sans corps nanga. Mboka ya nengo wana. To kenango nengo wana et comme babé bakena ngo de esprit ba bande ko na bango bampangi makambo belebele. C'est normal. Merci président. Mais biso to initiative est bien, ba ki nango me ba longo l'esprit wana ko na ngo so ba ko nango nengo wana. Nzamba ko bénir bango te. Merci président. Le président Manda Chant parle avec son cœur, c'est l'artiste musicien congolais Oyo Lelo to Tikral Naye, oiseau défendre ba image ba vie beaucoup bazalé dans ba king Kester Emene parce qu'il a chanté avec tout le monde, y compris Papa Simaro. Donc restez scotché ici monté plus de 143 89 00 60 149. Kambana batuna yo. Mike Lokamba, président yo ya lobby. Abilo na un peu brutal. Brutal donc Junior Kalmamoula mana Belgique, de Pessimbo na El Gif Noir na Paris. Restez scotché si monté. Ciao. Michael Okamba,
Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.